Paro, papier les rois cartes illimitées, formule Souka. Hein? Nazalaka Ngaba. Dans 2 semaines, je vais frapper. Dans 2 semaines, on va frapper parce que la Monique et Makambango et Sengi frappe. Kubanga no tezala wana. Makabla mike tozokanga ngo mikolo. Quand on est en Allemagne, na Francfort, il sera Bruno Ndongala, Arlette Menga, toko zala zala. Ndeko na zana ye, je crois bomona, le romato solo là, na ye, tu bete tam boye billet, mais belé tam soupe boye billet. Alors, tu bete mama solo na ndeko na biso oyo ya mobali, papa na biso oyo, hein? A quoi se présenter? Tu bete tam boye billet, belé pe boye billet, mais lelo vraiment tu bete no mo li solo na ye parce que azo travailler trop na potonga le nga lingra bato ba travailler. Moi j'aime des bosseurs comme nga mo pe na bosseur donc voilà. Papa Boni. Bien moi nanga gen hein papi gen hein tolo be la vie na ye pas tolo be la vie hein papa vana ka moi nanda ko hein gen na lobi nanga ke non papa Samba de Paris yaka il faut lobi la carrière na yo hein yango bo moni papa Samba de Paris oy boza ko mona nga na be krona bandako na bino mingi ba yebi te o ezali papa Samba de Paris le seul papa ya poto hein le seul comédien o aleki ba comédien nyonso o baza ko sala makambo bosto kirikiri na monde ya théâtre. Voilà, donc Papa Samba Nabiso. Là je pense déjà à Gianni Faye, Franco Nabango, on appelle si on botte Gianni Faye. Papa Samba, Boni, oza bien, oza malamu. Malamu makasi. Voilà. Si Papa Samba donne nga ba yeba, comment nous avons Papa Samba tout oza na kombo mususu tonne tout sura no bina. Kombo ya Papa Samba wana ezali kombo nanga ya mbotama kombo oyo papa apesanga personnel papa oyo nga kenda wana kombo nanga donc kombo nanga Somba Harley Major wana kombo oyo baboti oyo nga bapesanga donc ya mwana keno musana za kusana na poto donc babinga ngai Samba na ndenge nazali ka jeune soki na komi na kati ya ndenge na latika uniforme oyo mwana oyo nga gene wana baza kubinga ngai papa Samba de Paris pote naza le seul papa oyo aza kusala comédie ya ki papa na poto nazaka kingamoko na poto awa mutazali te nazaka kingamoko donc oyo azali aloba nanga ke no nga naza kusala musala papa na poto awa naza kuboya bato naza kusala makambo bosto kirikiri na monde ya théâtre na poto awa makambo bandanga ngapi mingi soki batali bakutuna pote ngai na banda makambo oyo avant l'heure nazali kama mwana muke pote nga age ki nga na bunda guerre ya Falma nga naza aussi combattant ya Falma ko wana bino bobote makete nga na bunda guerre ya Falma 40-45 nga naza aussi combattant donc makambo oyo na banda kango le nazali kama mwana muke nazali ka servant na époque wana nazali kama mwana na 8 ans nazali servant de messe ba servant wana yo servant kutoko bunda suge non wana avant kana koma mobange le nazali muke nazali kuloba le nazali muke yo tuninga ke non ndenge na bana musala oyo le nazali muke nazali ka servant de messe ba le père wana bakozala ko benga Vierge Marie à l'époque Vierge Maria nazali mwana muke me kama mulayi donc yangwana nazali ko seksa ba le père nazali ko seksa bato yangwana tozaki na ba groupe na biso ya ba yaya ya ba Elisa ya ba Yambote yangwana donc biso tozali ko na monde ya comédie tozali ko sala ka comédie na bango papa Samba ko sala boy wana nazali ko sala yangwana ke nakoma na ba expression wana preuve ne musala oyo pe na yebi yango parce que nazali ko kende ba mabala parce que koko yanga ya Philippe personnel musi koko yanga yi azalaki kolobana azalaki nzonzi bato ba balobaka mabala ba bali saka bato ubika bato ba saka bato ya comédie donc soko zali muta comédie ba kozote o sala o lobana libala moto yangwana munike no mayele ona soki na keli bana nazako mona ndenga zako sekisa bato ndenga zako loba zako sekisa bato yangwana etikala na ngana mutu donc ye azalaki déjà comédien donc yangwana ngape na hérita elok wana Papa Samba awa na poto au travail na nani nga na poto awa na travail na groupe ya Gianni Faye donc président Gianni donc bambo tebele donc awuti kutuko bota moi na ye Gilan Faye bambo tebele na masta elebuna munene donc na travail na groupe ya Gianni Faye surtout moni bon tozako mona na chef de groupe nanga kinel male quoi na travail na groupe ya Gianni Faye
So na tuni bongo parce que batu baninga bayeba vraiment papa Samba auta wapi aza vraiment moto mboka nini aza vraiment moto ya école nini to décortiquer yango. Batu baza komona ngana bandako baza kotuna papa oyo aza koloba pe nini papa oyo abimeli wapi. Papa Samba de Paris donc o baza komona ngana bandako papa Samba de Paris azalaka congolais ya ngambo oyo bandeko nanga ba voisin ba beka na congolais ya ngambo. Papa Samba de Paris aza congolais ya Brazza ya Congo Brazza. Balia 100% papa Samba de Paris aza moitié 100%. Mais ngai na 100% lia o boza ko benga lia. Mais ngai siko nazali ka beau frère ya ngambo donc Congo RDC ngai moi si na botana moi na arme la visite parisienne aza ko pesa mboti bisika azali donc na botana na moi c'est oyo azali moto ya RDC Congo donc moi zai pa babokilo. Donc na beka bango moi na ajni moi na za 5 ans yo tata mukobo moi na 5 ans mais ngana bota na retard na za na monopause ngana za lokola ba uzo mona ba ana ba nani ngana bota na moi retard na bota na retard moi na bisiko zali arme la visite parisienne na pesa mbote bele donc moi na za pa ba bokilo nanga donc ngana benga ka Congo RDC ba beau frère na ngai donc dini par na za pa na ngai voilà ba beau frère na ngai quoi siko na groupe Jennifer bayamba on mwana wana Jennifer na pesa ko bambote belé ayambanga bien na chef de groupe Kinel Maleko ba yambanga kitoko donc papa Samba zalaka kuna ça va créer moi différence te na kati kuna non différence zalaka te tala ngana zali beau frère na bango ngana zali beau frère ngana sali kini trop lena zaki na Brazza na kenda ka kini trop na kota basheta na kota biloko belé kuna na yibi kini ngana lobaka na bato ko ngana zali mwana lemba pote moi na zali mwana azali mwana lemba mama oya botanga mwana moi so botelanga mwana azali mwana lemba ngapena komoko lobana bato ngana zali mwana ya lemba soko kena lemba na loyebo wona ko mona ngai mais azali moi so botanga mwana na pesi ba mote belé donc taraka moto botelanga mwana foko ndimaka ye donc taraka sikoyo papa Samba likanisi ya ko incarner rôle oyo ya ki papa oyo parce que vraiment ozo mériter yango alors likanisi wana ozango wapi c'est-à-dire on s'inspire ki nana pesa ki obula pesa ki goût ya c'est-à-dire au lata rôle wana lokola ye nana pesa ko idée wana là nazo ko loba nazo ko mona FK la Congolais donc nazo ko mona FK la Congolais bambote belé likanisi oyo papa Samba de Paris aza ko jouer rôle oyo ya ki papa na poto awa poto nazali ka ngamo ngai papa Samba de Paris ngana za ancien combattant na bunda guerre ya Falma 40-45 nazo ko buya bato baloba makamba bosoto kirikirike no ba papa msupaza na poto awa papa nani na poto awa na mona kere papa awa moto nyonso soko zako loba yebike no papa Samba de Paris azali na poto oyo ezalika ngamo ko papa on za ko défendre rôle wana ya kibo papa na poto ngai makanisi wana o again nazwaki yango poto le nazalaki moke nazako mona koko oyo ngai azako sexa bato après ngai film on asalaki pa ya Denis président Denis nasalaki film moko na jouaka nganga wana premier film na kati ya groupe wana jouaka nganga na lobaka eloko moko furuka mau président de Nathalie papa yo namoni mungongo na yo izaka ka faux ala papa en plus namoni pe na poto awa papa azalité nazo ko mona kaka ba jeune baza ko jouer ba jeune nazo ko mona kaka bato baza ko jouer ba PD ba nini mais moto za ko jouer rôle ki papa na poto azalité ya ngwana papa Samba de Paris abimi mbala moko allez na lobi fona bundela rôle yango parce que moto azalité na mungongo na ngai na bino fona sala musala poto nazaka kinga moko na poto awa le monde te baza ko mona na poto awa OK Maroc OK Tunisie OK Canada OK Canada na pesi mbote na mwana nga mole mopandisangwa donc OK Africa Krista Africa Krista papa age qui mon collègue comme on a Africa Krista OK bamboka nyoso ba Syrie ba wapi ba Belgique ba Allemagne papa azalité donc Europe mobimba papa azalité donc papa kak moko ba yebi papa Samba de Paris oya bunda guerre ya Falma ce qui le mutalingi c'est-à-dire à sala moi pièce na ye moko boye surtout on va contacter c'est-à-dire balingi ba pesa yo rôle moko boye ya ki papa ezana kati so ba bengi yo condition ezarani non condition nanga omoni biso tozali bato ya média à part que non soko zali moninga olingi na sala mwana njonjinga obenga papa Samba de Paris pour venir na sali eloko ya maxi bato ba moni mwana mabe
mwana mabe ya Maxi Bondowe na pesi mbote sika ozali mama na Michelange mbote na yo yangwana na sali pièce ya Maxi mwana mabe balibi ke no batali na poto awa na Europa mobimba papa azalite babi ke no papa Samba de Paris azali babeng papa de Samba de Paris ngana sali musali na ngai omoni bakobenga nga papa bon ezali boye bapesi oyo pari yanga poto ezali media na kokolo bate bapesi pari yanga na tina poche ile kaka bongo ce que on ngo beng sanga na pib on ngo beng sanga na sala ka na sepsa batu na fête na kuya ko benga to soli na privé ba ko zona numéro nini siko non nga ba ko zonga na numéro na ngeza kaka moko papa Samba de Paris et ko défilé wana boko mona donc ezali 07 67 58 après ba chiffre ngo pe ya poto ma mobulu biso nga boko pona kama papa moi mutu il faut na luka après 22 24 donc wana numéro papa Samba donc 07 67 58 22 24 donc wana numéro papa Samba biso na tolobe la vie et tolingara so mutaye faut l'axe biso de quoi il est capable donc ndeto yambi oboye tokolinga vraiment batu o balanda c'est-à-dire batu balandi ya tolobe la vie ba téléspectateurs oyo balanda tolobe la vie neno ba chaque fois biso na bango to comment lokola kindeko parce que mutu asabonné et pas ina yo et pas ina bino muta betre bino porte so bo fongo pesi ata mai do bokun bandeko balingaka buka mona buka kwikila on le bon ninga mboka oyanga buka mona buka kwikila bon nga onaza kuloba na komi esika oyo mwana nga gen alobi to le la vie donc toza ko boya bato ba loba makambo stock krikri na ba site oyo mususu babenga ngo ka site ba site oyo ya site ya YouTube donc toza ko boya bato ba loba makambo stock krikri na ba site mususu bino nyonso bo s'abonner na to le la vie TV boko mona wane komaka mona na rouge apote nga mwana nga mutafunga compte wana akufunga ka Facebook après na komika kota ka ba site ya bato nga na komi abonner na site oyo yo donc bino nyonso bo s'abonner na to lobe la vie bo tika makambo bo stock krikri bo lobe makambo stock krikri tera ba media yango wana bo moni to lobe la vie ayi aloba bino makambo ya bien ba papa ba mama bino nyonso bo s'abonner na to lobe la vie c'est absolument moi kaka batu ba sepela na ba na ko sala bino lokote kana ko buta bino kama histoire moko pote koko ya boti mama nanga akufaka asambela kati koko ya boti mama nanga akufaka bande ko ngona na ndako asambela kati ezalaka ndenge nini wana ngai ba wuti ko bota nga ngana zali troisième oya famille oya ngai ba wuti ko bota ngai papa Samba avant que ngana koma na âge oyo nazalaki muke ba tuko bota ngai koko na biso tuzaka na église na ngambo tuzaka na église na ngambo wana ngana za na 5 ans za kuyeba pour na époque wana na ngambo na biso tuzaka na ka église sikoyo chaque jour to sambela kuna na ba kosokola biso ko kasokoli asokoli biso bakoko na ye ajuban na ye abongisi bango ale to kuno sambela sikoyo mokolo ngwe komaka ke no église yango na tongo zalaka un dimanche je me souviens pour te date na bungi moi comme déjà calé na bungi ça fait longtemps na âge oya papa bon comprendre nga papa Samba donc âge keyi donc mokolo ngo sikoyo na église maman zali kolala bisu za kolala mbala moko na église mbala moko babandi azaliko ya mwana Nzambe azaliko ya makolo ezana zela azaliko ya koko lobi donc mwana Nzambe komiko ya donc fona zwa kabana oyo na la musabana ngai na sukola bakoko na ngai babongama après to la mwana Nzambe soku ya yi après to continue église mbala moko to zili pambol oyo ya biso wana koko na ngai nazo ko bola bino histoire nazo ko sabino nazo beta bino histoire vrai bala baka vrai nazo beta bino vrai sikoyo la musiba mama oyanga ya la musiba biso bakoko sokoli biso alibi bon comme si azali ko ya Yesu wango donc nakende ka wenze nakende wenze après na soma kabiloko na yaka na lamba après to lia déjà to bongama après soki Yesu aye mbala mokale to ko ci mbala moko zidi pambolo oya biso koko na biso akayi wenze premier réel deuxième troisième akomi pe na wenze bien asombi pe biloko allez akomi ko zonga premier réel deuxième troisième boy amona l'église moko zalaka na ngambo kuna babani ko yemba papa tu nanga baza ko yemba nini lena za ko lobola boy donc bino nyos faut s'abonner na tolo la vie pour na bo comprendre que non ndenge makamongo za kutambola bo yoka ba histoire ya bien bo yoka makamongo ya bien be formation ya bien bo tika ko landa ba site ya bo soto krikri bazo ko lobola makambo soto krikri na ba site ya media bino nyos bo s'abonner na tolo la vie bo yoka makambo ya bien ko
koko oya biso amoni na église oya ngambo amoni église oya ngambo baza koyemba Yesu azali awa Yesu azali awa koko na biso lobi église wana banu wana baza kosanga depuis na bana kusambila kuna kaka azali koya donc Yesu ngo azali awa akubanda awa après akei kuna tika na pardon non uzakomona yoka nani uzakomona abido Yesu ngo abandi awa donc akolongola awa après akei kuna donc pona na rater lipambolité akoko banda awa après komi fatigué après le bikuna na yam mususu uzakomona donc koko siko le bidon na kene mbangu na zwa mbana na ngana ba koko na ngai to yaka awa peut-être que nous Yesu akoma na fatigué akoma kuna te pona to rater po Yesu azali awa po Yesu azali awa ko ka zongi mbala moko mbango azwi biso tuzako comprendre te ngakuna zaki na maka kupa ya mukia azwi biso ka mbanga manga buyaka tiki ka biloko pu azwi biso tokomi ko na première réel deuxième ka troisième ka na gauche nazako bunga te pote ezali histoire de makanga mingi personne akufa ayeba ka nzambe te personne tokomi ka na gauche boy to kotika na kati ya église obi ke église zaka na porte ya munene après monika porte ya muke ya entrée ya église le tuzako kuta ba protocole ya mibiso kaka boy azalite siko azalite wana vike na biso peto zaki bana mketo zako yeba te ezalaki na ngoko njemu oyo azalite oyo kokani na yo azalite siko koko komisi koko kikoko siko yo azwa wana ninga mabe azalite alobi donc siko no awa lobaki nani ke no Yesu azali awa azalaki awa donc leto zako kota kaka komi tourne biso leto kotika kaka ko zwa biso e komi ke no azalite siko azalite ngo ezalaka siko le na koli na comprendre que non azalite ngo ezalaka nzembo omemaka azalite oyo akokani na yo azalite siko comme si ki mobange comme ça akola déjà comme que na age oyanga donc c'est que bino bisote koko siko yo koko landaki Yesu azali non alandi siko Yesu azali awa alobiki no kuna na ndako Yesu azako ya albi awa Yesu azali donc azali déjà awa fona kamata bana nakokota ngambo ndachika bana barate kalipamboli fona ke kamata bana le razwi biso to kota kana kati église première porte to kota na kati entrée église boye ba protocole ba yemi biso ayoka ba tinzembo azalite ko kalobi donc Yesu ngo azali ko ziranga na ko zwa bana oyangai après akende na ye abimamba na moko na silisi na nite peut-être zali kamesala kanga mingi pasi ko kabimamba na moko to komi ko zonga na ndako leto zo kuzonga na ndako église ya ndako wana le ayoki kuna mbala monzembo tango Yesu akoya siko njema ngweza laka tango Yesu akoya toko matalingomba kelolo ko beta ko kalubi Yesu asali biso boye pona nini donc komi awa tango bakoya bazali kozela ye awa akei kuna asilisi ya lembi na ye ka azongi na ye donc awa bakomolo tango Yesu akoya ngai na kosamela lisusu te parce que Yesu asenga makambo bosoto kikri na kosamela lisusu te kino akoya na kozela ka suku na yoki nzembo wana kazali awa apa koya donc yo faux comédien kanga eloko yo kende place ba beng sarabino kende ko bibisango tondi ba sota ba kinal maleko pourquoi ne pas tondi ma kinal maleko tondi ma janifai tondi ma koko dianzombo mais si kaza bambote be banzombo bambote be yo kana inspiration ezate ko no to préparer ta papa samba to zueka boy pa beteloko yo siko papa wana kendeki siko faux comédien ton obimisa nous en poissa bakobima tozako boya ba comédien o baza ko sala makamba bosoto kirkri na ba media pote papa samba de Paris azali kak moko na poto mobimba a Europe mobimba moto azali te papa samba de Paris azali kak moko papa samba to ndo zoyo mo bo ba détente ba to no ba parler fo ba sekaka ba to ba sepelaka parce que moni poto za mo ba stress ko fo ba papa samba bazala nde ba kinal maleko bazali nde ba Janifai bazali kinal maleko azali franco na bango ya ba comédien Kina maleko franco ya ba comédien nyos pote Janifai bisika za bomot ebele azali franco na bango siko na bosami anje qui comprendre papa kina maleko azali tumba na bango donc soko zako mona franco Janifai ozako mona tumba na bango kina maleko wala kina ye azali tumba na bango mande fo la tiwana azak kofite azak komi kofi ye kofi azak porter ka plainte azak yiba mungongo ya kofi esala mukos awa yimuka lo bango esala mukos awa mungongo donc azak yiba kofi alubi azak porter ka plainte comprenez c'est papa samba au moni boy la biso boy bon nous papa samba chaque fois pe moi ba détente
hein moi ba détente na ye ya ko sekisa pour ye masolo te pas tirer masolo qui na la beta de masolo na tout le bela vie papa Samba ndo sala sikoyo détente ko sekisa par semaine on doit être une fois ou deux fois ça le bango bien ça la bango bien papa Samba vandi en staff na yo rapidement donc ba staff nanga et local bosse za ko loba oyo ko mona ka ko papa Samba makambo hein ngai papa Samba soko lukenga makambo bo mona mettre tira mboma azali mettre tira mboma imbattable hein azali hein soko lukenga papa Samba makambo mona mettre tira mboma azali imbattable yemoka ko contrôler na ndenge na ye ngako na ko lobate mettre déjà azali akolobaka wana papa oyanga allez les gars et bon chose comme que fondé l'église ici quoi l'église oyebi pasteur comme za makasi hein oyebi pasteur yemo oyebi moto na nguya moto le baka vérité o ya boyi makamba bo stock krikri o ba pasteur baza kuluba pote ba pasteur comme za kama makasi hein comme za kama makasi oyebi comme ya prophète hein prophète comme za papa comprendre papa hein le ba papa bon papa la na kala sima comme omoni soki papa botika mwana omoni ba comme si pesa ka bana bakoko ongo wa chatumba chatos bakalisi yo chatos donc yi alobaka vérité kana ba média aboyi ba pasteur mususu balo ba makambo stock kirkiri yi abetaka yi asaka nakate yi soko sakani akupeta yo asala nyonso yi abetaka na ye taka komo makasi papa AGKI donc komo makasi loba cha tumba te cha tumba te cha loba no cha tu mba donc chatumba bambote belé donc ye asaka nakate aza ko boya bato basala makambo stock krikri ba pasteur musuzu ko mona bazako lo makambo stock krikri ye aningi angote donc aningi te donc ya mwana ayi aza ko pesa bino ba conseil aza ko lobana bino aza ko kebisa bango ba onyo so bazako lo makambo stock krikri na makambo ya bible ya mwana aza ko kebisa bango ye abetaka asaka nakate abeta mabe siko pesa ça deux personnes bambote pour toutes ces informations non bambote belé kana FK la Congolia soko na moni bonaza ko mona Blanche Kina donc mikolo baza ko benga ye apocalypse kova boti suki mokolo nini sera koya ngapena libongo kozela masuwa se kozela Blanche Kina za wapi papi genaza wa Blanche Kina bi wana code donc mikolo baza ko benga na kuma Apocalypse achonje kuma na kuma Apocalypse donc bambote belé donc naza ko pesa mbote na groupe Oyangai groupe Janify donc toza ko mona chef de groupe Kina Maleko respect na yo pote ngala za papa mais ye azali mwana mais aza ko kamanga pote ekipakate ezala ko l'armée soko za mukolo yika kama au moins on sait aza kuna mais mwana muke donc bambote belé chef de groupe Kina Maleko papa na Jennifer Maleko na komba mwana moke kimi AGKI donc bambote belé azana bana mibale Jennifer Maleko na héritier Maleko ko kimate gen tika makambo stock kirkiro zako lo papa Samba ko ata AGKI woni zali ban oya biso ayaka na bango kuna to mona ka bango na groupe bakombe ko kimate bambote ebele donc bambote belé na sabukasa wala ba artiste na biso babenga ba artiste donc le Tsabukasa Fana Babote c'était là lumière donc Jennifer donc bambote belé donc ce que na moni bonaza ko mona susu Tanya Cap de Villa bisiko zali moi ça pembe masokola olala naza ko mona susu ke no mole mopanji sango bambote belé ya Valentino Womo Soleil Base Ray Somba Viga Somba bambote belé Armela Vicette la parisienne moi Oyangai ya moi si papa AGKI mais na botayo na sa boni donc bambote belé na bino na suki wana mais bino nyonso bo s'abonner na to lobela vie moi na mobal o azak sala ba émission ya bien azak lobela bien boko bal mona makamo nyonso bo tika ba site ki fuati bo tika ba site ki tuvi bo tika ba site ki TV bino nyonso bo s'abonner na to lobela vie to boy na biso ba site ya musoso biso azak sala makamo stock kirkiri bazak loba makamo stock kirkiri bazak loba makamo o ezana njelate donc bino nyonso bo s'abonner na to lobela vie. Après bobo samité c'est que nous papa Samba de Paris bola nangai na Janify TV boko mona ba film na biso nyonso zala kuna bo s'abonner kuna pona bo mona ko sekaka papa Samba de Paris bo mona ka ba film na biso ko zala bien na suki wana man oyanga. Merci beaucoup je crois tu yamba ki papa Samba boyoki ne na zolo ba chaque fois yela biso musala na yo. Citoyen Papigué. Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi.
ici chez biso na biso awa mais ya pas biso na biso soko bio lion oye ma lion okomba biso na biso te c'est quoi lion te talaka bato za talaka ebela bato tala ba ya benji tala ba mère aleki tala ba vela biso de jalo tala ba de belé ba ouais ranso ba timote phénomène ba di makungu ba te muchina donc tala ba de belé ba dachero on est ensemble moi ici chez biso na biso donc comme là ya bien collé à bien ba te kama bilo africain dans ce moyen bilo africain ozuma ya pepele na pripe ya niakese. Ici c'est Sims biso na biso donc tout ça passe bien. Salut. Bon, tout ça n'est pas la biso na biso. Mais sur la biso chaque jour il y aura tana bakulu na biso. Soko ya awa te mais c'est quoi la tarabisika voilà mon papa. Balobaka bamelaka kaka, baleka kaka. Donc tout ça la kaka. Ah olia bio. Nyonso ezali nzombo, pondu, ngai mungusu, likapu, ndagala, soko lungo zongo na biso Nantsafu vraiment. lokolo pe sombo ezalaka awa. Donc nyonso oyo ya biso okokutango awa na biso bilengi to chez Sims biso na biso yoka bilengi. Mole qui toko mona qui toko toujours sur la biso puisque la biso lever bino tout ngai moko ndeko na bino Sims Francis Diamana biso na biso nga moko ye toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon okomi na biso te en tout cas faut ça l'effort prochainement soki ekomi okoma awa po awa biloko ya mboka ezangaka te. Donc chaque semaine, tu vois vraiment un rivage. Mambisi, un produit, biloko vraiment ya mboka awa ezangakate. Tu sais que bino nzambaza malamu 10 ans et koki. Moi na koli talaka 10 ans. Donc voilà. Donc awa, tu sais que bino koyeba kosola, kosala bien na batu. Biso na biso marketing. Oyebi kaka banda to banda ti lelo marketing. makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud donc boya ebele tomema mosala oyo ekende liboso ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.